c'est engagé. Écoutez-moi. Yoke no Gusua, Yoke no Nganza, Yoke César Ngadi Kleboa. Solaka moko. Balobi émission ezaka moko. Émission nini fait vert. Ya nani Glody Kinkela ba fossette. Tala. Émission era moko. Parce que bokena kibokena mino de gauche à droite cité. Babi sur www.rdcongoinfo.fr. Donc babi si ya Viennae. Non babi Glody Kinkela nde ba fossette. Donc nabi ke Glody okanga masolo ba mbolo banyama so mike na zibino na kangi bino bekolo César Ngadi Kleboa. Honorable Zakari Baba Baswe. César Ngadi, écoutez-moi. Yoke no Gusua, Yoke no Nganza, Yoke César Ngadi Kleboa. Honorable Zakari. Ngadi Kleboa. Honorable Zakari Baba Baswe. César Ngadi, écoutez-moi. Yoke no Gusua, Yoke no Nganza, Yoke Amis habitués de votre site www.rdcongoinfo.fr. Bonjour, bonsoir. Encore heureuse de vous retrouver aujourd'hui devant vos postes téléviseurs pour une nouvelle magazine, pour une nouvelle émission. C'est bien moi, votre humble servante Glody Kinkela Bafossette, autre m'a dit fils sacré, moi c'est Matame Kokoto. Donc, lelo sobo moninga liboso la bino bala membre ndenga lenga oti kabinote. Dans le loro la vanango, ba fan ba bengi et toucher penga monga bi non faut na partager en lelo na ba oyangai ba mi oyangai bande ko na partager en lelo. Il kamuti na meme bino lelo bande ko langai. Li sona meme bino lelo. Eza conseil pour na bateau ba sepel koyo kango. Eza pe échanger pe ba fille na ba garçon pe ba comportement pe misusu. Donc nga Glody na bino bobi ke la loba la nga mingi te mais son abimi na bimana tina. Donc le leçon na liboso la bino à propos Serge Tongo to telemelango lelo pe to lobelango lelo na yebi ke mingi o ba koyo kangai na pokwa to na tongo lelo. Et que ça la bango pe bien ba o ba ko sepela ka koyo kangai et que ça ba kito ba o pe balinga koyo kangate na yebi ke moi ko ba ko porter et que porter bon moi implice na conseil on a opesa. Donc là ba propos nini bande ko ya basi nazo bandana na bande ko ya basi bande ko la biso ya basi ba lobi ke mama moi si aza sacré. Pourquoi non bande bande ko basi bande ko langai ba oyo bazo tindela bala mibali ba photo. Ba photo wana to boite photo ton la bi photo est un modèle belé photo quand je dis photo tourni. Pourquoi ça déjà de quoi moi si oh et vie de prière parce que na intimité que bandeko ba sala bongo ba ta parole de Dieu parce que ndeko a parole de Dieu jamais à kozwa nzoto na yabo moi si akangi photo atindeli mobali moko quelconque a yebi ata vie na été ata état d'âme mobali ngo a yebité. Pourquoi la bête solo lelo ezanga ba fan nga belé ba tindeli nga ba photo babi nanga te Glody to landa oyo mingi folo bela biso solo oyo bande kwa basi na kini que ça soit à peine à poto bino bande kwa basi bozo kanga ba photo na bino tuni bo tindela ka mibali siko po sala ngo nini mama déjà nzoto ya mwasi eza sacré yo tango zoza photo na yo ozo tindela mobali oyebi ata état d'âme na yete oyebi vie na yete oyebi monde na yete oyebi musala na yete. Pourquoi les autres hommes là que ba mamé belé bazan ba problème à mabota ba mamé belé bazan ba problème ya ko bala ba fille belé bazo balaté pourquoi tozo balaté parce que ezo utana ba makambo e msusu ba passer na biso ezalaka bianté déjà mutu normal o yebi bible jamais ko zo bolumbu na e atindela mobali moko ayebité yo otinde mobali on appelle cet exemple otinde mobali mo photo na yo tuni moi mobali na amuta ba science azan misa mabe arozwa nini kaka na nzoto na yo kaka na photo wana akotya o mari de nuit akoko bebisa pe nzoto na yo a détruire yo vino mobimbo mo pe mususu alati yo pe na masque de vieillesse o le kapo bimbali ba monote autant mo pe wonde pourquoi yo zwaki déjà o yo nzoto o eza déjà parti na yo parti na bo mwasi ozinzo tonombo bibanda na elongi na yo tina suki na sanga linzaka la yo otindeli mobali moko oyo yebite après ce que tongo bebisela yo vie après comme kanga bandeko ya famille bandoki banoko bandoki bakoko bandoki ndoki ya vie eza yo moko parce que magam tozo sana yebite se boza ba consciente ou comment
nazo tia na kati parce que nga pe na moi c'est ça nga passi pour moi ça fait moi si normal ozwa photo et la yo tuni na ngande na boy naza victime nango pourquoi ma victime nango eza ba fille ebele batindela mobile nanga ba photo tuni nga moko peza mibale ebele batindela nga ba photo après ce que tant ba photo to tindi yango na la bouche autorisée après ba condamner la bouche. Oh la bouche à côté makamba ba tout ça mais frapper la porte la bouche ana azana torte parce que binomo ko bozo ba photo ya minami takala bo tinda après que to ba tinda na la bouche a publié oh la bouche a sambusi biso non quand on appelle ça la bouche torte tant paparazzi a publié yango paparazzi a publié une photo na ngatuni c'est mabe hein ba page eze belo ba ko publier ba biloko na bino pona ni bino mo ko se respecter nga déjà la bouche pona biloko bongo ko na oyebisa yo sala bien mais tant que ngande na vandi boye na kutani na ngo tant que ndoka mwasi na koko sambu sama c'est parce que na téléphone nga na ba photo belé ya ba fille tuni na mi bal pe na ngo le long même mata vient nga na kuta vient nga edino na solo na vient edino makambo na vient non faut pesa bande ko na ba conseil tozongi na bino ba papa bino bande kwa mibale botindela basi ba photo tuni déjà nga moko naza victime bino mibale botindela basi ba photo sko to sa nango nini déjà yo so photo na yo ozotindela moi si photo no tuni lelo bokom na ba problème ebele na ba vie na bino soki au moins si mora ya utiliser comme un puissant après le bini famille non ba baby si ozokoka moi cité non pona nini sans les savoir photo oyo tindaki pa moi suana oyebi etata moi suana so za na misala mabe moi suana so za na sirène so za na sorcellerie a kosala ni ko photo no utilisant o utiliser ka partie no ki mobile tant on utiliser partie na yo a baby si yo ozomona oyo nyonso ke toucher bolim ça peut-être na ba terme na loba parce que pour na détailler bien il faut na loba kaka boye ozotindanga photo obombe longo tindelanga partie na mobile na ça nango nini déjà ngai na ebisi bino ba minyos na bango la page na ngai la diaspora congolaise la page na ngai Glody Kikela ba Fossette autrement dit fille sacré donc bidon pour publier ba photo na bino tuni na lingité on zatindelanga ba photo na lingité na posa nango te parce que naza femme mariée donc nazana posa langote mais pona ngaite pona bande ko mususu basi c'est pas du tout gentil c'est pas du tout gentil kotine de là-bas basi ba photo na otuni otinda ba photo na skoto sala ngo nini après toi ba baby so onzo tona ki mobile esa soute oh maman la ngai mtasenga oh ba famille na ndoki pona ni déjà bozana ba basi na ba maman la bandako so koza posta koza ba photo kanga ba photo bo bandi ko tinda la otindeli mama pe tindeli yo botalani wala ba photo ne ke bomba meke bimali banda te pourquoi bozo sambwa ngala nande kwa mobile moko oyo alobi nanga kete ma sœur il faut le beli kambo oyo kombo la esimo ndeko wana binanga ponani abinanga mama ngai naza pe victime nazo photo na ngai to lingala la mwasi moko boye na Facebook njona mo la mwasi azaki ne mwasi azaki obe mobile botanga likambo oyo bandeko azaki mobile balinganye na Facebook azisuko atindele ba photo na etuni après moi selbi non est-ce que ozana Skype oh ouais nazana ngo est-ce que tokoki omonana moi masala kota ka Skype atala boye mobile abi papa omoni ozo solala na tous les jours na message aza muninga la mobile ndenge za boye tindelanga autant so tindenga mbongo ana te na ko partager ba photo na yo boye na boye na ko sambusa yo ndeko esala epasi ezwela ba problème na libala na ekufa aye aleki na émission aleka pe na Kazarema alobelango abinanga non de Glody tokoluka émission ba Fossette tokoluka jour to sala émission nga pe na lobela na no situation là parce que nga pe na za victime suko pourquoi nazo tuna pourquoi bo sala rabongo déjà yo moi nga la bi moi la moi si bala ba se be baza ba mina na Facebook naza na ba photo na bino tuni o naza na tembe alobi abengi nga numéro na nga o ezala affiché c'est écran abengi ngai na kotindele ba photo wana ozom aza thématique ba photo suko ba mamba boye est-ce que ezalaka te bande kwa basi botika makambo wala mokili esi ebeba to comme na tango ya suka toyebani bilongo toyebani mitema te yo koza photo na munde kwa mwasi et après comme la problème akobota luka libale ya te ba mari de nuit na nzoto yo munde kwa mobile ba femme de nuit na nzoto o sepela kala butu na moyo o mona basite pourquoi na makambo tozo sala bande ko nanga mibali na lingi bino mingi ngala linga kabala mibali makasi bande ko nanga mibali parce que na bota mikaka na mibali mingi na famille donc na ebisi bino botika mambo tinde la bana basi ba photo tuni parce que toyebani bilongi toyebani mitema te o ba kosala ba
photo na bino boyebité lelo ba ko publier bino na la bouche tant la bouche pe ba otinde la bouche zo ba photo yango ngapela zango publier yango tant la bouche batati la bouche za mabe la bouche autorisée yango zo sambusa bino la bouche za samusala na parce que bino moko de boli komi sambusa yo zo ba photo na tuni otinde la bouche o sambusa ozo ba photo na oni otinde la bouche o sambusa yo. Donc on a ce conseil botique ta kende ko na moi si bande ko na ya basi botika mi bala poto ba lengse binote mi bala Kinshasa na mi bala poto différence ezate bon so ba mi bala ba ka ndenge moko ezate mo mobile mo na poto ka bolinga la na Facebook vertige kaka muba onzo kangele ba photo zo monde entier Sepela TV yango Sepela TV yango en tout cas bande ko monde entier lulanda ka Sepela TV www.sepelatv.com Sepela TV et la télévision et ma congolais. Yango nde mes affaires. Yango faisait des affaires. www.sepelatv.com. Fin. L'excellence. Sepela TV www.sepelatv. Mbalo tozolinga kofinila muninga kwanga tetika mutu yamunga asomba kwanga na fina na ndenge bili kwa simbi soki ba pu asimbi akatlo kwanga ekulekisali bungu tozolinga cette fois-ci ko ngamu kwa na mifina kwanga na ndenge nanga bande ko tozosenga Sepela TV yango wane ye mutu zo abonnement na yo signa abonnement na yo solo la na bango on a pas information à Balé RDC équipe nationale Daring Club VA Billy Mama Zembe Lupopo on a nango wapi Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la Facebook aboye mamo linga la minora la Facebook wera yemba wera sona yemba to linga la Facebook to sali ba la Facebook bo linga minora la Facebook zo mon bali moka aboye mbala mo tinde les photos na otuni ça sert à quoi lo ba ta vie na ngai à quoi ça sert hein et ba ta vie na ngai à quoi ça sert hein ils a sens temps et à sens té et ba ta vie na ngai papi gain à quoi ça sert et à sens té ozu mobile mobo otindele ka photo no tuni après comme ko tindala ba photo obi mobile ngo so avanda wapi vertige ka ya poto est-ce que beta dame na parce que tant ozo photo no tindele mobile azu ba photo na tindi na la bouche autorisée pas ça ni aplibi yango après obi nete la bouche wala musane ka ko plibi ba photo batu la bouche sambusa batu non la bouche autorisée sambusa batu te bino monde bo sambusa bon mi sambusa hein ndera lo bara ya na ngai rifin baku Habit lodi faut pesa ba fille modèle na ba conseil ya on a pesa bino bande kolanga conseil parce que famille na ngape ba ya la ngai ba zebele ba Gisèle normalement la mami chimbalanga la kata ba Suisse kuna habite petit na fo lobelanga vraiment solo ya na lobe bande kolanga la revanda boité na ko da ignorance boité na revanda boité faut na pesa bino conseil ta kendo na mina mwasi hein tant paparazzi arozanga publier na page na yo o te paparazzi wana liko sambusa batu on sambusa batu ya faut ta paparazzi ta faut na bino hein donc moi ba page ba news de start-up ba publier bino hein et ça l'a raté hein bande ko nanga non parce que bino conseil ta kende ko na bino moi si botika ba makambu wana donc eza bien tenga le lingi bino mingi parce que na yebi ke lelo to lobeli o etali makamba ba photo parce que ba Serge peze belé lobi to ko lobela pe mamususu mikolo o ekoya to ko lobela pe makamba basi na mabala la ba papa parce que na ba fan nga bela ba lobela nga te glodi mikolo biso to ko kate basa poto donc to lobela ngo na yebi ke ba mama ko to bozali emso ECP sabinote o nyosa mo ke la blessure donc ba limbisa mais c'est juste que na revanda likambo nga moko il faut na partager on a bino na ebike ba fan nga bele bazar ko sepela na ebike Chanceline Ngagano grande sœur propre Chanceline Ngagano a ko sepela donc petit sœur na alobeli makambo yo na bosante Niki Bwilu na kata ba Suisse abina ngatendeko il faut lobeli kambo wala ba fan ngai na bosante leader na kata ba states kuna dans biba États-Unis ba to simba États-Unis ba il faut lobela ba lobi Benedict Kinkela bi non ngape na victime en faut lobela makambo yo mokili et comme na suka na yebi ke concert lelo et reporter en plus na ba vie ya bande ko mususu na yebi ke ko changer ba sebele et ko changer mi ba lebele o ba zo ba photo na bango ba tika parce que boye ba ke ezaka teke boye pe ba photo mino parce que peut-être comme ça boza sala mambo sala intérêt boza na conscient tout comment na ebité
on dirait mambo ça la beau comprendre en fait, mais ça peut arriver aussi. Mais son est kambo ça moi qui a mosu les esprits mo réseau étudier luka basala nzambe basambelela yo parce que na lobby bongo pour la nini mutu musu za ko lingola Facebook ya sengi ba photo na yo asangi neka ba photo na po sambusa yo asangi ba photo na po a partager on ensemble ça bata petio na eta petio na kufela ngai em sa linyo pe la ndenga bien te musu pa leka zo ba photo na po utiliser yo na moni ke conseil yo lelo e ko aider bande ko belé et quand il y a des couples belé, quand il y a des papas belé, des mamans belé, na bosanité mon pasteur Roger Kapangu, bambote belé, gros bisous à toi, na bosanité, parbi Mosakoli Yves Néglise Liloba, babi na bosanité prophète Condé, na bosanité prophète Condé, donc balobi au Simba Église Liloba, bana Liloba tout, na bosanité binote bambote belé, donc na bosanité Solange balobi, bon rester branché calamité babi artiste oyo, balobi chanteuse oyo, à Simbi Paris Mikolo na banzemba kitoko, babi Solange Kumfuanga, donc babi vrai chéri ya sexy, veut dire que mto sala makamikolo babi ke bolanda dansa bakoko boko takala kata na YouTube wala déjà azada la attaque déjà première titre naie dans sa bakoko décalé sexy bomo na beaucoup talent kuna et ça moi bien poso boyo comme ba musique naie na bosanité Yves Mavambu ya la ngambo ko na kata balman kuna ya la nga o ya soutenir le ki ne ba côté kuna na bosanité babi bi image Yves Mavambu babi muyomba solo a Simbi Allemagne na bosanité famille basabol mobimba Nelly basabol vrai chéri babi papa janvier ba gros bisous famille Osakan mobimba na bosani binote babi Guy basabol mobala kitoka kangi famille mobimba na bosanité Chanceline Ndagano ya babi ezanga te parce que le na ba ki le za mokolo na yo da ba gros bisous à toi na bosanité vienanga Ogi Champagne de Switzerland babi Ogi Champagne ba vienanga ba osimba petit na bango na bosanité balobi Adonis Botongo mobile ya mbinga na bosanité Blandine Mbombo na kati ya bangola kuna Blandine Mbombo na bosanité vie na ngaya Willy Musheni babi ya Willy Musheni kodi ya mboka na bia Willy li solo la beti lelo la pokwa lelo li solo la beti histoire donc eloko na sur le belo la moi ki oza que sepelisa yo pe parce que ba fille ebele ba comme ko abiser babi ya Willy Musheni kodi ya mboka batika wala pire vie na ngaya kati na bosanité honorable Zakari baba so wala vienanga o ba pesanga ba gwa masolo ba soutenanga na bosanité moko grand prêtre César Ngadi babi Ngadi ba klebo wa batika yo na bosanité Beni Kikela na bosanité Refred Ngunda babi journaliste à solo o Simba Angola Refred Ngunda donc balobi ba gros bisous à toi ici Kozali na bosanité Edino image panda sango ya Congo wala vie na nga ya kati vie na nga ya masolo vie na nga ya kati mini donc oyo sala masolo ki toko so bomo na glodi ki kela ndenga ongela bomo na ba fossette et ya kitoko boy eza grâce ya vie na nga Edino image panda sango ya Congo donc na lingi bino mingi là je dis un grand merci à toute ma famille famille Kinkela je dis un grand merci à mon papa chéri Delphin Kinkela ma maman Efrazi Fouka na bosani bangote merci mingi na bino tobozaki branché pour na kolanda émission na biso ya lelo babi rendez-vous à ne pas manquer balobi le 9 octobre, le 9 octobre, beau raté, te beau raté, na 5 report 91 350 viri chantion, beau raté, babi terrain à canot, terrain sous kaba terrain, babi clôture à terrain, ya maman nisha batikao, babi yende mto kanga masola ba terrain, abi beau raté, beau jamais dessus, na beau sanité, sans plus tarder donc. Mingo le bezate to comme la mission vers la fin de notre émission voilà dans ces pays merci mingi na bino c'est qui tend la bino merci mingi na onyo salandi biso talakaka sans zambe mobulu babi ba biso o so ki nzambe te mais to kufa kala donc merci na bino c'est qui tend Rolanda biso merci au qui branché na pesi ba merci mingi na ba minanga tout ya Facebook ba minanga ba page nanga merci pour vos soutiens merci pour vos conseils merci Facebook merci na ba minanga page nanga Glody Kikela ba
cette autrement dit fils sacré. Merci na soutien na bino na bosanité babi honorable Zakari baba soyo yango na bosanité balobi na ngai na bosanité vie na ngai darti JC darti na kata ba Paris donc na lingi bino mingi ba ona bosani mbala sima bozanga te balobi honorable Patrick Bologna ona ba vie na ngai ba vie ba soutenir petit na bobo salate bango wala donc merci mingi babi restez toujours branchés sur www.rdcongoinfo.fr et vous 4 saisons à toza la bibliothèque François Mitterrand donc na habité na beta masono kata palette faut libanda pour ça la bien na habité la ratenga bi fona like ça bala monde na like ça bala Afrique botala moi ba image to ça 4 saisons to na Panama donc libanda botala bomona ba image on monde ba bende la binongwe bomona ba paysage ngwa ki to talaka 4 saisons to na biso na Paris to na biso na Paris na Paris donc to beta masolo na bibliothèque François Mitterrand toza awa donc milili eleka kitoko na CP ko sala bino les solos oyo on se retrouve à la prochaine. De gros bisous à tout le monde.